Ce qui veut éviter na Shein ba te karape o ezali ba poussin là bas qui na d'abord ba qualité na bango ya ba poussin si c'est comment ni qui ba éponge ya ko niki la basani o za ba éponge ya cuisine j'aime bien les appels soft ne bozo mona donc on pose en position sur le chango na mbetu na yo donc eza torchon donc na baki na mekano na tala na opona mona ki eza drap à satin boyebi que satin ba lo ba ezalaka vraiment très bien pour na poussu na Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Ngapinaza bien par la grâce de Dieu. Nzambazo batela, tosingi nzambe merci. Boni bino, moi ba mikolo moi ba moi bandi ba les belles de la bimisi moi robe na couleur et ça ka moi bien pour na moi ba anyway vidéo les vidéo moko sponsorisé za vidéo ya Shein ba les belles dames ko bosa na teki na Shein la rose na code promo o ezali 24 la rose QD na ko komamo quelque part wana parce que to changer code na biso na Shein songo c'est la code nanga so na posa ko sombelo ko nyoso na Shein ko bosa na la rose na 15% na e na Shein na combo ya 24 la rose QD kuna ndo kozwa 15% na basha na nyonso o okosala na Shein comme bozomona naza na box na chassé ici donc na chassé et na box no kotombola te parce que za kilo c'est ici donc tokotala biloko nini o na zui donc vidéo ezali vidéo na zosala biloko o ezali biloko ya ndaku na yebi ke mikolo o na Shein na présentele bino mingi biloko ya ndaku mais tokozongela pe kosalela siko bilamba kombo yebi ke to koti spring et tozo kende pe o ezali été bokozovement ba robe ba couleur ba jupe ba couleur bleu comment quoi bien côté na Shein to kosala ba look vraiment ebelé ba anyway pour na lelo comme dans le bic ezali vidéo ya biloko ba ndaku to kotala ngana bino biloko nini oyo Shein epesi biso poto mona na ko banda liboso ici nazali na o ezali pillowcase na rapona na changer ba pillowcase et na monaki oya mwindu comme ça comme vous mona ba kits na na simeza mwindu et na na sala système a mwindu na gold et na monaki o ezaka plein de bon ezaka tout noir ça na ngona donc à part c'est ba dessin ba tiji biso mais ezaka tout noir comme ça vraiment simple donc na idée moko ça là c'est ça que na zo ki pillowcase oyo et na kufungola o ezali chassé total ce que zani ni na kati ke na kati ya chassé na nga ici nazali na o ezali pillow ce qui veut éviter na Shein ba te karape o ezali ba poussin là bas qui na tala d'abord ba qualité na bango ya ba poussin si c'est comment photo e bango ngana bino ensemble ba mbala on vraiment bien comme bozomo na wana et ba fini en tala ba fini en zangi vraiment musuni to ko fongola parce que na sûr que ton ko fongola ngo tikeli en temps et ko vimba donc ba fini en bo pour na livraison pour na ezala pepele donc c'est ça donc ko fongola voilà wa bon les autres vimba mbala moko le tanga ke ko fongoli donc il faut tika ka mon pépé bomoni ke poussin na biso et vimbi ke ndenge ezalaki eza vraiment soft oh my god I like it yes I like this coussin moi na tche de ndenge zote parce que dans un make-up mais eza vraiment taille kitoko comme bozomona wana eza pe soft ne bozomona donc on pose en position sur le chango na mbetu na yo eza vraiment kitoko na mutu oyo azoluka ba coussin pour na ba chambre na biso na koloba ke beta tour na Shein eza pe coussin moins cher te lien dans cause na C eza qualité ya kitoko donc eza afford de vos coussins si je peux dire ça OK beta tour na Shein au cause coussin non comme ça il y a ndako alaki bon on ndé vimbi eza ki pepele tala ndenge vimbi et tala ndenge ezoya comme ça et mais bon tala ndenge ezo vimba ngana zu yango de donc no fungela pe o poto muna mais eza ka coussin moko eza ndenge moko ngana zu ba coussin nga oyo mi balé comme na lobby donc elo comme toujours eza na chassé na biso eza elo ka suka na chassé on va te fongola carton eza encore ezali pillowcase ya
Il y a des coussins, pour nous coussin, mais coussin un salon, pas coussin un chambre, mais coussin dans un salon. Donc, les belles dames, ils ont un carton comme ça. Donc, il faut la carton à biseau. Pour te la sécurité de ils ont un carton. Shein is good, but on a un coussin où il y a une éponge, il y a une la bassani, il y a une éponge à cuisine. J'aime bien, et vraiment ébélé na kati. Bah tiens, on combien na kati boy. Pe prix nango. Ah ouais, que la biso ka mon ko bon prix au batte qui nyon sur la Shein. Ta volume nango pesa volume à nene. Donc on a fongola, on va ta mon ko pour tout le monde ndenge ezali. Voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas moins mesure à bien pour nous chocolat la bassani, na biso na cuisine. Au conseil, on peut même pour la salle de bain anyway. Ils ont vraiment éponge bien pour la bassani. On a besoin pour nous chocolat la bassani, mais ce pour appeler la procès, on peut nous niquer la salle de bain, ils ont un problème mais on a besoin pour nous seulement qu'on nettoyer bassani na biso et vraiment ébellé comme ça. Nazali na oezali drap, oui, dans un drap oyo, bah les belles dames, ils ont drap à satin. Vous voyez que satin, vraiment très bien pour la pousseau na biso. Satin et protégera biso pousseau. Et ton amona qui en rose là, waouh! Puis donc tu as bien image na on pour mon des zoya et zoya vraiment qui pièce qui toque au sautant on peut gagner ba couleur comme ça dans mettre ça là bien. Anyway, donc et comme ça comme besoin mona. Tous on a oeza drap, oui, non go panzate parce que eza mon néné. C'est comme ça. Et tozali na oyo ezali pillowcase. Et tozali na deux tailles d'oreiller, donc deux pillowcase. On a deux. Et tozali pe na oyo bambalango vraiment très bien aussi. Et tozali na oyo ezali drap ya duvet, c'est comme ça. Pour nous côté duvet na on a kati. Drap na biso, ils en a deux couleurs au bozomona comme ça. Et ici, ils appellent un dessin comme ça, comme bozomona. Comme on dit que dans leur sabine, on a photo pour mon ango bien. Mais qualité nango, les belles dames, I'm so happy. Qualité nango, ils ont vraiment qui toko batogi ango vraiment propre comme bozomona. On a singezate. Donc vraiment qui toko. Ah oui, là que. Bah ça yango vraiment qui toko. Non, Shein is good. Shein is good. Batogi ango. Et après la soloté, Shein is good. Puis le caisse ezali à gold. Donc pour nous ça là c'est moi qui parce que normalement qui va gold nanga msone komi akala, mais finalement zo o mi bala really like is really nice. Pe kenena mir nanga, j'aime bien de basali yango vraiment simple tout ce que zo bimandenge ezali et net so ma bon la caméra, bah is really nice. Et là comme foufou, oyo konanda, to kufungula ici. Ici na kati toza nini boye na oyebi surtout modèle ba lingi yango yo déjà encore oh my goodness na ebe même pas que la pilo oyo na liste ezaki pilo oyo ezaki déjà anyway ba les belles dames donc oh ils ont pilo moulai oh my god yes nazoki pilo oyo nazoki coussin oyo oui d'accord c'est que ezaki coussin comme ça comme vous na sima mais oyo ezaki coussin comme ça ya moulai comme vous mona donc oyo na kotia coussin oyo pour monde ezaki mukibo tande vimbi donc ngumba ki yango vraiment et vimbi là vraiment musuni. Wow, I like it parce que oh non, tiens lokola ezala lokola headboard. N'est pas headboard de babé en français. Donc ezala lokola headboard coussin comme ça pour jusqu'au bas coussin oyo na tiamo comme ça pour na ça a beaucoup de coussins parce que ce bocha oyo eza peut-être faut tia 4 mais na mbet non comme ça na tie oyo après na tie 4D pour na eza trop de coussins té. Donc voilà, c'est comme ça. Si on peut poser un peu na zemi, on a posé la coussin à moulai. Donc, ils ont vraiment bien à la quai. Là, on a sous qu'on a zui et box non ko finana comme ça total à ce qu'ils ont nini mais ils allaient water spray mop. Donc, ils ont torchon. Dans la bec na mécano na tala non au pour la qui est facile. Pour na ko torchonner ndavu. Ils ont ya comme ça pour fongola. La photo comme vous moni, bachango comme ça. Et ici, ils ont un mop pour aller à mon pied. Bah mop au coco longolango parce que comme une salité au sokolon dans la machine. Donc au coco m'a fait mon sous que bébé ils ont un problème té. Ok. Donc c'est comme ça, ça vient comme ça.
c'est ça que na préféré na pour na salon pour beaucoup ngunza là je vais pas dans na zumo oyo o che mai na yo et mai no e bando mali du sumo ko eza awa yo to ngolo fina awa comme ça. Et ici, mai ezobima, ozopangusa, bisika oyo olingi opangusa. Donc ça aussi, je vais utiliser. Ok les belles dames, voilà. Et là on est ici la kate, biloko onga na zui, pour nandaku nanga, comme na bakiza biloko andaku, na zui on a Shein, kobo sanate ki na Shein la rose, azana code promo na e, o ezali 24 la rose QD. Oui, il faut tomber ça dans le 24 la rose QD. Kunande okozwa 15% na basha na yo oyo okosala na Shein. Kabola code nanga ekozala bien makasi. Nzamba lola azala na biso, nzamba lola abomba biso tokutani mukolo mususu. Tina te e kominatina. Bye.